Ma mission TV, le miroir du monde. Ministre de l'économie, elle doit démissionner. Ou bien Alou Kabana Maël et Nikin batondi plein. Ba PC ba stratégie, bilo raison ngandenge zalaki. To parce que bande qu'on a biso, ba conseiller ba outil poto, ba zo salarié. Landela via bandimia ACK on comprendre que le beau qu'on a nzambe za na ACK lisusu te. Batu ba outil ko zo pouvoir moins ya une année mutu bandi ko tonga 3 immeubles. Gouverneur à Kassai, batu zo le la kuna. Gouverneur à Kassai a eu de peste. Kabiliste mtazo bonga bango. Gouverneur ya Kassai. Kabiliste mais kende kuna pas mouyege. Na Luala boyo ke lengi FCC kende na Lubumbashi FCC benga ya ancien pasteur collègue nanga politicien ko benga ka pasteur te soki ngana zao parce que na ligne ba sala nzambe soko tali comportement wana za musala nzambe te aza sportif to yebela ka boxeur aloba soutenir autorité établie mais azo citer exemple ya Martin Luther King a combattu autorité établie. Mais pour le moment, il y a autorité na mandat na ya nzambeza soki mutu na pouvoir kanga munorolia. Vous comprenez? Az aventurier. Bande on ba combattre na 10e rue. Bazaka ya hôtel maro soutenir bango bato wana bazo lembo bazo kosa bango Kabila c'est faux. Mais ce que bazo sala président Félix ba jeu na cabinet na ye. Landela ba secteur ozo sala musala mabe eza na ngambo cash. Ba yende batonga bandako bayiba. Bande on ya base. Batika kokosa bino s'il vous plaît bozo telema na sanzete bazo soma mituka bazo distraire bino FCC sazo bloquer après mandat ya facho ya mandat ya coalition bo compter 13 ans congolais tout a betela Kabila maboko na lobi yango bokomo na démonstration ya maloba na ngai. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bandeko balandi émission à population, émission à peuple, émission babola, émission na biso batoyo toko linga ete Congo ebonga pasi esila nzala esila misala emonana ba salaire malamu tala émission na biso to milobela ka bandeko balandi to benga ka bayi politique to benga ka bandeko na biso baza mpe na bonya po ete batalisa ndenge nini masolongo ego kende po ete ba oyo bako kamba mboka bayebaka pasi ya ba congolais tango bako bosa na ba bureau climatisé ete population za souverain population de asala ka bazala auto kobenga le peuple d'abord na yango bandeko balandi na kopesa mbote na ba congolais diaspora o ba mesana kolanda émission na biso bandeko na biso o bazwami na 26 provinces oyo ya République démocratique du Congo tozali na Kinshasa tozali koloba 24 communes awa particulièrement tozali na commune ya Gombe wapi to baki ete sengeli to sala pe clin d'œil na commune wana tovanda to solola na ba imboka bandeko balandi to kobeta masolo na o etali situation sociale ya ba congolais dollar emati avec conséquence lelo biloko nyonso na wenze emati biloko nyonso emati li paole mata ba kondisi liki ya 250 francs congolais et comme 400 francs congolais bandeko tozoko kende wapi tozali ko kende wapi balobi ata biscuit ya 100 francs eza sous-souté tobi tezoki pe au pire emati o to mesana komela biso babola to mesana komela ba au pire ya sachet bandeko balandi to kobeta masolo na bandeko bazali pembeni ya ba institution na coalition FCC cash poto solo na bango parce que bango bakokamba pona yango to lobaki ete to bengi pona ngambo mosusu ndeko na biso Junior Pechi oyo azali mokambi Asbel Kabila forever po ete totalisa bango babandaka masolo mais lelo yo batiki bokonzi ya solo bazana coalition mais dollar ekomataka bazako accuser ba collaborateur bandeko ya FCC oyo bazali na kati ya coalition ba ko sunga ndeko Félix sécurité asala musala po te passe osi là même temps to ko sala émission ba ko kana même invité na nga ba beke bino na lo ba TV za doté to ko solo na mona mboka Junior Pechi apusana voilà mona mboka Junior Pechi batu basi ba yebi que ozali moko ya bato yo boko pérenniser combat idéologie yandeko Joseph Kabila na yango tulobaki était une actualité politique parce que population singla yeba to benga bino po total la modèle obimo kambela kimboka na modèle mboka yo kendelelo parce que ndenge botika kimboka na lelo une année pas sizo bakisa maseko bakisa yango to bengisa kio mbote nan Mbote soldat ya babola voilà moi na mboka Junior Petit lelo population kolanda biso ya mboto kota na vie ya pasi ya ba congolais pona yambaka yo olobaka likambo moko na otadi passer avec mokona mais lelo on a kozongisa somo le pana pona koloba ete réaction dali peu de part d'autres même ya bandeko ba collaborateur o bazali pembeni ya pasteur mokona ba réaction dali même na musika bandeko ba kotalisa ba koloba ete lobby Kabila agiraki pasteur mokona accompagnaki wana zali bato
même na campagne ya Shadari mais pasi ezoko bakisama ndeko Joseph Kabila azali lelo autorité morale ya FCC mais ndeko Félix Tshisekedi ya kokamamboka mais blocage ezali ko uta epana ya bandeko ya FCC mboka ezali ko décoller avant to na pasi yebisa biso oh tout mwana mboka lobaka na effet patriotique pour kotalisa na population et pasi wana bino batoyo bozali pemena ndeko Joseph Kabila bilonne bozali ko bebisa pe bilonne bozali ko sunga population ko sunga ndeko Félix Tshisekedi alongola bato na pasi pour ni mutima mabebo ya bino bandeko yo bozali pemena ndeko Kabila. Merci ndeko Flavien et sengo pona ngai ko solana bandeko na ngai babola pona na éclairer toujours bango. Mutu wana ko benga ngai pasteur te soko yambi ngai benga ancien pasteur collègue nanga politicien. Ko benga ngai pasteur te soki nga nazao parce que na ligne ba sala nzambe soko tali comportement wana za musala nzambe te aza sportif to ebela ngai boxeur abotola église abatu bolandela makambo nazo bisa ko landela histoire église nae donc ko bengela ngai pasteur te ancien pasteur collègue na ngai po akoti monde politique mais atika lukuta na démarche azo mema wana na biso loko moko monsieur Mukuna lobi ye à soutenir l'autorité établie. Cela veut dire quoi? Azotali sabino que yala ndaresika maizo chola. Tant au président Félix a kolongwa na pouvoir, ndeko Flavio comme président, a soutenir yo. Donc son Joseph Kabila zongi a soutenir les autres Kabila. Donc Kabila soutenir yo non yo pasio dali na Congo. S'il vous plaît, tika peuple azwa maele. Alobi a soutenir l'autorité établie. Mais azo cité exemple à Martin Luther King. Luther King a combattu l'autorité établie. Et lingi kolobate que soko autorité établie azo sala mabe yo musala nzambe il faut soutenir. Non. Bato yazo pese exemple na Bible. Eli abanda ko telemela roi. Eli a telemela muto alongwa te. Comment expliquer David a komi mokonzi? Yo bani ko bundisa Saul. Est-ce que vous allez Kabila n'est plus au pouvoir. C'est là qui s'appelle Kabila est sur le pouvoir. Il ne dirige pas. Le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État Nabiso. Mais yo mukuno bandi combat na yo olobini ni Kabila. Ozo soutenir autorité établie. Ata mabe zalo olobate. Lobby ceux qui Félix alongo autorité établie. Au monaki ya mabe pas Félix au bandi koloba. Non parce que l'homme mutu azanga kama mabe na été. Mais pour le moment il y a autorité na mandat na ya nzambeza ceux qui mutu na pouvoir kanga munorolia. Ozo comprendre? Az aventurier. Atika ko distraire peuple ala ko dumusala nzambe te pi nazo senga na bandimi so na problème ozo bela ozo luka makambu délivrance ozo kenda seka ozo bakisa botutu nazo pesa raison na bato nazo ebisa yo parce que aseka yo kanga l'église naza ko annoncer yo ville à Kinshasa aux la province même na poto aseka ezali nazo annoncer yo landela via bandimi ya aseka oko comprendre que loboko na nzambe za na aseka lisusu te. Ceux qui nous donnent un problème à l'église ya malonga alongwa na temple de Dieu batanga kaka kombo ya Jésus Christ kombo ya mutu mususu te na église batanga ka kombo ba politicien te. Donc soka linga ça l'éveil patriotique à louer salle à sala maramunae vraiment naza sous na tente à répondre so moni papa za mukolo bozo la kisaya zo comprendre c'est que parfois ma conférence na boxe et bouger le cerveau naza sous na tana été mais peuple congolais a retenir que démarche naé et a reflété président Félix pour Zouambon parce que ceux qui lobby président Félix Alongo a soutenir l'autorité établie. Mais si quand on a danger, tu peux ça un exemple. Par exemple, FCC lobby Bokondi. Donc Mukuna a soutenir ce FCC. Tout n'a question à lobby. Non mais alors qui a soutenir pouvoir établi pour na kosunga et que ne liboso. Tout n'a voilà. Et ça rappelle la Bible. Tout n'a éboué. Premier point. Tant où yambaye. Loba bande ko ngai ba lobby boy. Ce qui lobby FCC du pouvoir. Yo loko la mukuno soutenir autorité établie. C'est ko zonga la soutenir bango. Tout n'a nazo la réponse. Première question. Au moins maï les ata ko katana na question wana. Pour Bible lobby na hauteur il faut soutenir l'autorité établie. C'est un faux pasteur. Bible mo hauteur lobby le roi na. Élie le prophète a combattu le roi. Ye Bible na ko tali sabiso. Atika distraction. Et là comme ça osenga nae ya zo dénoncer mabe kaka ya Kabila ndeko na ngai nazo biso loko moko kende na comment on appelle ça na Kingabwa batu bauti ko zo pouvoir moins ya une année mutu abandi ko tonga 3 immeubles
bato bazo tonga 3 immeubles wana okota wana na silisa mukuna soka azo sala vrai combat soki mukuna azo sala vrai combat il faut à dénoncer ba anti-valeur partout soki amoni ba anti-valeur na ngambu ya Kabila aloba soki amoni ba anti-valeur na ngambu ya Cash aloba toko tonga mboka te ba anti-valeur na ngambu ngala zo bisaye so de mouton yango misala zo salima te bana kini il faut baeba est-ce que mutu Kabila c'est ni na Géraki mbongo so de mouton Kabila c'est ni no ya Géraki so de mouton coordonnateur ya so de mouton monsieur Nicolas Kazadi conseiller spécial ya chef de l'État membre ya UDPS mbongo lekaki na cabinet chef de l'État Vital Kamerhe baso de mouton bantu balakisi awa misala zo salima te bandeko nanga na changu babuki to moni ke misala ezate embouteillage peuple azo souffrir na transport to komo sala ba demi terrain soko longwe changu po koma na ville il faut 5000 francs kufa yo mais mukuna zo lobela yango te akoloba te mukuna yeka Kabila sa kei tala mabe na bato bazo diriger dénoncer yango soko za vrai serviteur de Dieu donc atika yaka na nyangwe tala ba immeuble ndezo bota donc nazo senga na ba kontina biso balandela dossier so de mouton mbongo ekena mabenga ya batu bazo tonga ba immeuble le ba construction ya ba logement le peuple d'abord et comme le ventre d'abord yo somo na secrétaire général ya parti politique salaire ni naza nango atonga banda kuna moins de une année de Flavien. Le peuple d'abord est wapi bandeko nanga ba combattant na 10e rue bazaka ya hotel maro soutenir bango bato wana bazo lembo bazo kosa bango Kabila c'est faux Kabila zo bloquer mboka ministre économie biloko Mati Talo aza ya FCC to ya UDPS mais il faut combattre à la crise que chef longola muto ya démissionné pe ministre wana zo finga ba combattant et selinga pasi batu baza na raison chassa sucre Mati eloko nyo se Mati baloba ki to kokota wana yo koti mwambangu na mwalo mbangu nalingaki nanu omeka pe kotalisa ite makambo atato mukuna te me bato bakoloba par exemple ke na tango ndeko Kabila ti lelo passion ndeko Félix aza nango awa azokoka kolongola bato pasi te parce que ndeko Kabila nde atikaki yango eleki ebele passe eleki ebele destruction ali vraiment très profonde yango ça ke makambo za ko évoluer te nalingaki na place wana o répondre pe otalisa na ndeko mukuna wana pe tolongola chapitre wana to na chapitre mibale nango na bakiri actualité oblige lelo yo passe na passe na ko annoncer na bandeko na ngai ke mikoloko ya bokoka ba grève na ba régie financière presque nyoso bande konanga ekosa la passe même sur na régie les eaux ba kozanga misolo kosoma ba kis pona mai obiso to komela population awa na Kinshasa ekosa la passe wana capitale ekosa la passe komona biloko komata kota na zando dollar remati avec conséquence biloko komata to ko banga carburant mata lobi lipe mati te me ba kondisi lipa ba nai ko peser lipe ko pepele to yebite sukali miliki produit à première nécessité komata tomate mungwa pili ata ba bombo ba bébé mati boye bisabiso FCC cash blocage bato alobi ke ekouta kai pana bino eko pesa batu kanda kutu tanga komba Kabila parce que batu muso balando na TV bako ba ete binonde bandeko ya FCC o bana kata coalition na gouvernement boko bloquer ndeko Félix Tshisekedi pour ete misale kene malamu te et c'est kutu biki rouge wala abana kolongola ba ministre no so FCC ndeko Flavien peuple toza biso nyoso ba congolais soué na biso eza congolais za la malamu mais il faut to ba yango neti ngai tozo soutenir président Félix pourquoi tango Kabila zolongo na bokonza lobi boy bo soutenir ye bo accompagner ye ndenge bo soutenir ki ngai mais na ko soutenir ye tango nazo dénoncer mabe ministre économie pardon outi poto zala na notion ya démission na coalition za wapi ya FCC ya UDPS ministre moi mama wana aza UDPS a signé démission a kende UDPS est proposé batu msusu batamayele msusu bazali ba kamba secteur wana ça c'est un to ko ça la politique ya ki fanatisme te de Flavien soki Kabila tikaki lipa na 100 francs et comme na 200 francs mais bozo lobela kaka passer bota la réalité sur terrain natanga Kabila transport ezala ki passer et c'est là qui passe ba passerelle le tongama qui est ici là mais ce que bazo sala président Félix ba jeu na cabinet na ye mbongo so de mouton il y a mis na cabinet FCC azate na peso exemple tango ba dozo kumisa armée zo sala bitumba mais armée wana ezala qui formé par qui est-ce que zo mona mutema mabe ba congolais pe ministère ya défense eza géré na FCC armée zo sala ba makambo malamu bobeti maboko so toke na éducation gratuité enseignement ministre de l'éducation aza FCC bobeti maboko est-ce que vous comprenez ça c'est un blocage peuple ezande ba mingi ba ebité
ayebi kutu te ministre oyo azosala boye aza ya wapi yango bozo kosaka Kabila ngai na kobando talisa bango vérité. Ministre économie elle doit démissionner ou bien aluka bana maele inikine batondi plein ba pesi ba stratégie biloko ezonga ndenge zalaki tondimi bozongisa biloko na prix au Kabila tikaki mais bino boye prix matiko le Kabila siko bo fini Kabila seni esali nini mukuna lo bango mukuna nazozela alobela yango bozo kosa peuple. Mais maintenant que secteur oyo sala makambo mabe eza ya ngambo wana bokangami totika ko sa fanatique. Na pese exemple s'il vous plaît zelana silisa ministre finance akitaka biloko talo te ministre finance c'est ministre finance de moto ba bimbo abo bisambo ndeko Flavien yoza leader s'il vous plaît nazo yoka na ministre finance ozo swana te oza leader sala ba émission mususu o éveiller conscience ya ba congolais bayeba nani aza nani pouvoir ezalaka s'il vous plaît otalisi Willy Bakonga na yango nazoloba ya finance po ba blocage ngate yango ba koloba ke no finance ko bloquer okoyoka ngoti pouvoir pe ndenge moko voilà bakati pouvoir mais budget eza na cash te pouvoir eza décentralisé pouvoir eza ya kokabwana peuple il faut yeba ke ndenge tozawa ndeko Flavia tunaka ba question nga nazo répondre soko talisi tala nazo biso boye zwa caméra landela ba secteur ozo sala musala mabe eza na ngambo cash bayende batonga bandako bayiba bazoya kosunga président Félix Tshisekedi songo bakati ba fonctionnaire 15% waneza tuna mata budget kende ko tuna bobe mayo bo ba sa tout salaire bo komo kata lisusu bon est na kata salaire bakata bo na kata prime alors toujours kende ko tuna bata cash bangonde bazo gérer budget kende ko tuna bata cash question wana ponga nazo ebisa le peuple d'abord le ventre d'abord bazo sunga président na pese exemple msusu ba gouverneur Kasai ba dozo lela kuna gouverneur Kasai za UDPS Kabiliste mtazo bonga bango gouverneur ya Kasai Kabiliste mais kende kuna pas mouillage na Luala boyo ke lengi FCC kende na Lubumbashi FCC s'il vous plaît voilà président Félix peuple il faut yeba eza coalition nga nazo ya juste stylo rouge biso dans la coalition soki nga nazoya awa nalakisa ba effort ya ba ministre FCC ndenge ba tosi message ya Joseph Kabila ke bo servir peuple bazo sala musala kitoko peuple yeba yango soki bana bazo tanga gratuité enseignement ministère géré par Willy Bakonga Kabiliste soki armée na biso zo sala bisala nango ministère à défense ezo jouer musala munene eza ya FCC biloko ezo matatalo na zando bokende kolelela ministre économie auti na UDPS bande konanga ya base batika kokosa bino s'il vous plaît bozo telema na sanzete bazo soma mituka bazo distraire bino FCC azo bloquer nalobi FCC azo bloquer zela FCC azo bloquer na ndimi so yo tongi immeuble na moya une année président de l'Assemblée nationale kutu mama Janine abanda musala kala immeuble na ezate luke sikeza menga na ebesika immeuble Jean-Marc Kabundeza 2-3 soko lingi na memayo siko azokosa base nini mbongo immeuble na ba milo uti wapi salaire nini na moins de une année président na yoku du chef atongité mais peuple azotika na ignorance Kabila bazokosa base bo fungola miso mais oui en tout cas wana pe na moni en tout cas kende na kinga bwana TP kende na za base kuna kende ko filmer oh yo comprendre yaka na nyangwe au mone telemi 5 niveaux mais basali moins de une année mais balobi pe Shadari pa tonga Shadari pe na babina nyango Shadari oui parcours à Shadari hein oui parcours à Shadari gouverneur vice-ministre tant d'années est ça normal azal roi bangote ba tumsusu kutu bazana ba étudiant moins de une année tongi ba immeuble vous trouvez ça normal botika Kabila calme tiki mboka yo ayaka kuta 300 millions na caisse à l'état abimi atiki 1 milliard. Vous comprenez? Atiki 1 milliard. Bon alors bato bazo sala faux musala président Félix population akolanda biso pozolanda biso biloko mati tolobeli yango obi ministre économie a démissionné ils ont un compte na ngambo ya cash ya FCCT contrairement à la population oba ko reprocher na libala FCC cash population ko nyon comme en part FCC otalisi yango mais motuna mosuna rotuna parce que population kolanda biso eza social ba grève zo banda ba grève elinge banda
ba grève elingi na onatra koloba te ba enseignant basi ba menasaki bazo kende na grève ba magistrat bazo banda grève ozui ba médecin basi ba bandaki déjà donc kebisanga gros nyonso wana bon alingala po ba mama bipula balanda o nyonso ça ba fonctionner pe balobi ete ba 4 bango ba 15% bango pe bangi ba banda ba grève parce que mboka mobimba mais mokonza mboka lobete eza année action na condition FCC cash année action ngo ngolakisani ba kosisa makaba ba grève topé année action ba ko sanctionner kaka mais population ko nyoko mana pe mandat na bino coalition FCC ko sera bo population se retrouver donc Flavien année action ezelo au peuple congolais zozela action ndengeni pe eloko biso tozo souhaiter chef de l'état na dollar kita salaire non soko tozo comprendre chef de l'état lobaki année action biso tout tozo zela action mais na kana na compte na ngai o nga nazo talisa yo awezani nazui musala chaque jour na robandola de la coalition peuple ayeba FCC lobby soki mabeza na koyebisa soki ezali na koloba na yebisa bango nga moko ke Kabila lobaki boke servir nation. Moi je suis le disciple de Kabila. Soko quel banda ya mission ya Kabila je dénonce. Aux à la FCC je vais dénoncer. Je l'ai dit à la caméra na koloba yango. Donc ne posez moi pour faire dénoncer. Soko tali singa ke tala muto FCC o ya sali boy a détourner na koloba. Na koloba ke na tala bon nazo attaquer mutu te nga naza besoin Fachi a réussir mandat na ye. Sikoyo na moni ke azo ezo tambola mabe parce que bande ko na biso ba conseiller ba uti poto bazo sala rien. Diaspora bo tanga na poto maela ngo bozo sala rien bozo c'est pas possible. Tala chef de l'état yo diaspora otanga pe libanda mboka yo papa chef de l'état atala até nga za villageois na ketanga na zongi chef de l'état atala entourage na ye musale zo sa malamu te. Surtout les cambasso de moutons, s'il vous plaît. Il faut remanier le gouvernement. Et stylo rouge et banda moussala. Rapport ça la stylo rouge et banda moussala. Peuple à Royeba et Sigani Nimabe et Zali. Chef de l'État à banda. Qui dissolution au Parlement. So ba dissoudre le Parlement. Donc une élection. Mais est-ce que c'est quelle élection FCC beaucoup sont Naza député dans monanga. Ata siko. Mais le Kabila. Ata siko. Ba ko voter. Tala na lobi ata siko. Mais est-ce que l'on a osenga boy to ça l'analyse. Osengi du solution. Mbongo wana ko sala élection 1 milliard. Boko tonga ba école te, ba hôpital te. Est-ce il faut peuple qui ne suko voter. Mais mbongo élection to ki ko zwa yango to tongi banzela to sali makambu. Mais ba candidater que tozo banga ata siko che élection na koleka. Soki na lingi na postuler. Est-ce que FCC ba kozonga 350 députés. Nazolo bano to kozonga. Alors plus que même nalobi bonne année uti koleka wa yo mona banani bazali proche ya population pa ba kabiliste loba vérité na bonne année na ba député to na population oh nyonso ba tendance tout confondu eza banani biso soki likambu to yaka kolia na batu so ma biso to yaka maka mtu eza biso mais ko sala passe nazo biso loko moko on a soukisa na soukisa 40 jours l'hôpital mais kaka il fallait maman azwa charge voilà il fallait maman azwa charge ya matanga 40 jours na l'hôpital na morgue il fallait maman azwa charge na abandonné ataleli batu oyo baza charge ya kolandela balandeli te maman na mutema na ye coaché pa mobile na ye azwa charge ya matanga wana te wana après campagne te campagne nini biso dozo sunga ngana zolo babu pona sukisa soki y a un vrai serviteur de Dieu na sukisa wana onyo sabika sambela nzamba solo a contredire soka muta sambela nzamba solo na mboka oyo ekalobi Kabila za mutu mabe azandoki Kabila a été envoyé par Dieu pour ce pays kanga maloba nga bomba image 13 ans après bo pesa nga raison. Les paroles s'envolent. Nalobi 13 ans après. Les images restent et les vidéos restent. Poste na expliqué. Yoka mandat Fachi et aussi là en 2023. Ce que Sili comptait 13 ans après. Nalobi na nuboé. Soka ko doublé. De lo Kabunda bina stade IDPS pour pouvoir se qu'on a. Yoka ce qu'on a zo bongisa toi mboué peuple. Non mais alobi na stade. Yoka kasi nalobi boy. Peuple la ndanga ipo. Anniversaire 38e anniversaire. Peuple la ndanga muku na za faux pasteur. Moi je suis écoute ngai na Sili ça plein ça. Tozo kene na suka. Question suka ngwana. Plein batu wasala. La question songi suka. Nino bato FCC bomona ki stade Martin Nenge tondaki bomona ki plein wana oyo IDPS asala ki na et puis baloba kotika seko na seko bino bato FCC lobini. Merci beaucoup nazo chuter na répondre nango
na bandeli na lobby boy après mandat oyo et aussi là en 2023 peuple yoka peuple congolais intéressé bo bomba image peuple congolais après mandat oyo so esili bo compter 13 ans. Bon compter 13 ans. Soki 13 ans après 2023. Yo kangai. Mukuna soka za pasteur on peut ça prophétie. Moi j'annonce après mandat où il y a Facho il y a mandat où il y a coalition. Bon compter 13 ans. Congolais tout a rebete la Kabila maboko. Na lobby yango bokomo na démonstration ya maloba na ngai. 2 na encourager IDPS ba sala meeting eleki bien. Ngai kutu individu. Yo ka ngai kutu ngamoko na salaki. Na memission 6000 et bon IDPS parti munene ton disate. Bravo na bango plein bravo na bango plein oui rason pas yaki abeti bana mai ba sepeli les a problème te toza na besoin biloko qui t'a pris voilà et qui t'a soit des en a pris au Kabila tikaki to lima kama matate pour bango balobi le peuple d'abord. Merci beaucoup. Voilà bandeko balandi beaucoup bando mesana na ba question songi na suka parce que sengeli eza question songi mais pona kotonga pona kotonga ndenge na tonaki Calvin mais muku na pas aya éveil patriotique et pas vient na biso matin tota na soki bon yambai. Oh, alors asuka na sengi ya mwana. Pas matin. Pas matin Fayulu. Alors ça l'éveil patriotique pas nae. To ka langage discours ni na lobe pas bato la muka. Matin jiri wat. Oh, na lobe aya ko sal se veille patriotique là qui ndaka na 10e rue aya pe na la muka. Aya. To ka siko voilà patriotique. Merci. Ceux qui la muka ko loba na. To kaboni na yo. Merci beaucoup. Merci. Voilà bandeko balandi donc invité na biso zalaki Junior Pechi wazali mo Kambi Asbel Kabila Forever et c'est qui to solo nae na Otali coalition FCC cash to bisa bino était actualité oblige c'est que la population biloko ko mata passe na passe to ko comprendre te balobi bandeko FCC ne ba ko bloquer yango to ba ki était lokola ya zali na ngambo ya ko soutenir autorité morale ya FCC Joseph Kabila et c'est to benga ye to yo kapé ma qualité attaque elenge na Otali passe ba congolais to yo ki ye to ki pe bandeko mosusu lobi pe to ko kapé bandeko ya cash pour na passe pe ba congolais to ba na minute émission ba bola yango yo et comme na suka to kutalo bien invité mosusu matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.